Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. T'as la caméra. On y caméra. Voilà. Regarde la caméra. On y va? Ouais, c'est bon? Mais le monde. Mais le monde. Voilà, c'est bon? Sécurité là, tout, sécurité, tout, à la sportif. Voilà, Bissot. Mais le monde. Alors, bienvenue dans notre émission Bissot na Bissot. Bissot na Bissot est une émission toujours de la union son. Caraméliser Chanel la taille avantageuse, n'ayez sous pour tout le bela émission Oyo, ils ont le bas, Makambu et Belé, la politique sociale et musicale. Puis nous avons dit Caramel, c'est qui nous qui n'a de retour na l'émission pour na l'émission et Belé à Rosala, mais à part l'émission Caramel a les sous-sous. Bino bozo landanga, Mikolo nyoso borolanda. Goût ya caramel, goût eza caramel, eza kaka na émission té. Faut bolandanga botalanga, caramel aza partout. Mais nazo banga, là bozo landanga na caraméliser bino bozo ba tension kuna, pe bozo ba diabète. Mais lelo na ya émission moko ya kitoko brosepela na pour ngamo ko la na bengse qui éviter nanga ndenga ndima ki opena kamaki. Azali mwana mboka, azali pe européen. Boye Baye, c'est un grand musicien. Abandi musique n'est qu'à la minité. Mais Boboro Sepela, Namasolo Torobeta, Lelo n'a invité Nabiso. Bonsoir. Bonsoir, mère caramélisée. Bonne. Bien. Avant tout, Banda, pour nga la Yomoko aussi présenté, Bandeko Obazol Nabiso, Bayeba, Soki Ozanani. Mais pour se présenter, il faut moi voir mon boyer et ça la biso bien et ça la paix bandé que bazo la biso bien. Pardon chérie, permettre-moi de se retrouver dans le lovango. Yone mainanga o kamya okauka. O maimbisi na yo wana kene wapi. Promettre-moi tant qu'un jour toko kabonate. Et causer les sangwa binanga mobima pour l'éternité. Dia, ma bouidi maman. Yo débranché là brusquement. Na komi exposé na zobanga court-circuit. Ya bolingo na yo, na komi perdu. Caramélisé na ngai, na komi perdu. Mon extrait quoi. Merci. Ngando, bonne santé. Très bien. La santé est bien, à part la situation tout ça, il y a confinement dans Boka, merci, puis la moi qui merci beaucoup, Ngando. Ngando, mituna mwana tuna yo. Osa mwana mboka. Lengala ndo mono na ndoka c'est que ça antillais. Bato ba yebiote Ngando azali mwana pe leki ya papa naloba oyo molingo se présenter. Non, il n'y a pas de souci. Ngana loba nga oui. Ya potom susu yo zana ndenge obengela papa na yo. Papa na yo va dire que non. Papa ya wenye musica maison mère. On va biso nyoso to yebi wera soni. Ngando okoli na poto. Et là on y met ça là qui que moi na poto na koli na poto. Au sali petite non hein. Au bon tami pe awa. Que au kitakaka. Ok non ça la musique na maison mère. Ils rêvent. Rêve d'enfance hein. Ouais. On donne le temps à la télévision hein. On est Big Boss Laurent de la Forêt que je salue d'ailleurs, là où il est. Big Boss Laurent de la Forêt bien sûr. Donc c'est un rêve, hein. C'était un rêve. Et on a mis en place les projets qu'il fallait pour arriver à la réussite de ce rêve. Rêve voilà, que la musique, tout ça, la jeune est belée, la sala, la musique n'a pas mot.
awa na poto ebima mpe oyebi yango mais yo rêve ezala kaka okende paya Werason Big Boss olingaki ka wana c'est ça parce que olingaki papa bano banomona bandeko no bacollègue no bandosala kuna parce que là ozalaki mwana moke nde mutu esalaki yo ozala kuna bon de base ezalaki mpo na ye mpena parce qu'on a sepli la musique na ye tout et après na yebi qu'il y a un grand formateur eloni esala pour sepela na musique na ye explique bandeko bazotala yo c'est banzembo ebele mpena nzembo ebele na banzembo nyonso oyo lelo kepesi yo makasi okenda wenge muzika maison mère ezalaki nzembo nini wanangeli yo maina miso kozongela ngai yanangeli yo maina miso karemelize yanangeli yo maina miso kaminanga wanangeli yo maina miso lutanila wanangeli yo maina miso kozongela ngai la vérité mort nzembo oyo bon mais on eza banzembo akala obikina okamwa olingo banani bamisise beze bele bamie na biso Koffi Olomide bamie na biso nde bazamboye babike non papa chéri aza wana yo okende nonga na maison mère toujours conseil à papa papa Batobini que je salue d'ailleurs mpe nayebi mpe na maison mère nde eza boye test ezalaka facilité très dur kuna na zamba amema test meme ezala facilité mpo bato mosusu mpe bakenda mpe barata déjà dès le début que dans un sportif de base on a la musique tu vois mais pour la formation il y a solo il y a Big Boss parce qu'on a numéro parce que yo là oyeyi kuna na zamba posa la formation parce que bana musique na bomwana te osala musique na bomwana na poto ozalaka na groupe moko te bamisusu nde bazalaka bagroupe te mais yo siko vona ezalaki vo akobotama mama okenda ngo mama na zamba bandimi yo Big Boss a formé un peu bien andimi mbala moko po toyebiki totanga bakomo te lobi bamisise belenge eza boye baleka na zamba oyo bamisusu oyo bauti obima bakala te bazwaka barege mais yo oyemba te osala chambre moko te okema moko mpa okoyela soi mama andimi yo okotima moko mais la bande la deuxième équipe okoyebisa biso na deuxième équipe wana okutaki banani kuna bakolegi nango bazali bile ntango nako bakombo bakolege oyo okutaki na deuxième équipe standard mwana Dido les autres prénoms c'est partir oui je vois quoi c'est très bien parce que namoni na kati wana lero okotaki avant ye moko Werason est-ce que ozalaki déjà na barêve ndeti bafere ozali na babesoin ozala ndeti bango ozala ndeti fabricas héritier Wataname po à part ye moko musique na ye bando otala mpe bamusicien oyo oya bimisa lelo mpe bon icône nanga pena Big Boss sort de la forêt oui toujours suivi par mon grand frère oui il y a Fabrice Kindombe papa né Benjamin Kindombe bakosenga bien pena et sinon Big Boss ye moko mais quand même déjà boye on dit quand même les lots déjà beaucoup déjà na maison mère pour le déjà que l'album formidable déjà bima que na bandego non yo pe ba bima les lots pe ba sala ya bango moko on dit ma bango que héritier Wataname bien sûr faire rigola bien sûr nani fabricage on dit ma bango quand même bien sûr yo momoni musala papa la mino sali bien sûr la moni on peut là on se la peine manzemo na bango oui nzembo moko ya fere oyo ota mosusu okoyeba boye quand même aza ndeko na yo oui pas de souci mais oyebi ata moko te moi mosala nango ezalaki musique ya maison mère Big Boss de la forêt ouais mais ya bango quand même na bachamp ya Big Boss c'est ça ya bango ya yo moko oyebi te nga naloba te bino moko oyoki tokota na album Ngando pardon obimi na album formidable obimi na album formidable osali générique pas générique osali ba générique ebele
les autres ils arrivent aussi parce que quand tu es au Zongakin. Oui. Mais quand même, vous m'aimez, hein? Ah, tu m'aimez. Et ça par rapport à quoi? En tout cas, on a fanatique tout. Vraiment parce que les qui m'a quand même un confinement. Oui. Bloqué Bissau fort. Il fallait que je rentre là-bas pour faire les showcases. Parce que vous voyez que déjà, on a battu les bétamis qu'on a à Kinshasa. La blague, on a Biblague, on a Trace, tout. On a chaîne paix. Mais confinement quoi. On a dit qu'il n'y a pas de confinement, on est besoin de karaté. Ouais. Besoin de quand? Tu vois le fait là. Vous fêtez ah ouais, vous fêtez à Kinshasa. On ne sait pas encore, mais on sait que déjà janvier tout le monde à Kinshasa. Mais la fête est Noël vous allez. Après la fin de l'année, quand bébé retourne à yo, nous on fêter parce que vous avez la famille awa. Vous avez banane awa. Maman Valérie Lagache. Voilà maman na boti yo. Et bon papa. Bon papa va te mener. Ouais. Papa s'appelle awa. Parce que couleur au bima. Vous allez couleur normale parce que ça mélange mélange vraiment. Il y a culture. Ouais, mélange la culture dans le sens où on est dans un kacha ou une musique à maison mère. Pas Big Boss le roi de la forêt. Mais ça s'appelle la bande monnaie en français. Oui. Pas un métis. Ah. Tu vois. Parce que le balinga la guitare au boy. Au yoko la mona poto. Parce que aux amétis boy. Na bango mi balé. Na ba parents na yo. Parce que na za mundele na za mutu mwino. Faut bandiro papa za munyanga. Papa ndem ta za mutu mwino. Na Luozi. Ah congolais. Tu connais le Luozi? Na habité. Na bandiro bota la biso ba yebi amo. Luozi. Surtout za banyanga. Et maman elle est française. Maman Valérie Lagache. Parce que maman bino na papa bino ya bazo mona yo boye que moi no koli na poto oza na vie na yo okiti no ka kisasa okeva na kuna poko ma musicien. Baloba yini? O ba ndeko ba otala pe ba yeba. Ils savent que l'enfant il se drogue pas, il fume pas, il boit pas d'alcool. C'est normal. Mais ok car rapport na o sepe la na idole na yo. Maman sepe pour aider que na ti sport ya contact. So sport wana ezaki nini? Ozaki na bebi tumba na balabala ozaki ka sport ka wana sala. Cadre ezaki musala mama. Musala na yo. Parce que maman s'appelle pourquoi? Ouais, évidemment. Et ben donc bébé se bilongi. Apparemment. On se rend dans le béton ma coffee. On a ko mais tu moi l'histoire on a pas mal de voyer ba maman ko peksa bo été. L'histoire tout est dans Google, so ba petit pour maman ba. Mais nous les aboyer ba ndi on a biso a congolais faut ba parce que le nom qui dit que ça au comme dans monde ya Congo ya ba kinois. Kinois mais faut ba l'histoire na yo ba yeba que non ngai za na pondi na musique ya wonye musique parce que maman na ngai alingai te na sala carrière. Non, moi mon travail c'est le sport de combat de base. J'ai laissé ça, j'ai mis de côté, faire la musique un peu. Oui. Après on va tout reprendre après. Tu vois, c'est ça. Bon, évidemment boyo qui nenge ngando alobi ngando nenga za boye auti asala ki autant ça la clip na le ba Big Boss where Aston je sais. Biso to pese mbote, na pe na pese mbote, équipe nyonso ya Kleboa original to pese mbote. Mais l'équipe na biso ba lobi ke Edine Image Panja Sango ya Congo ba dit que le lion de la presse. Vous voyez c'est comment non? On a vu. Il vient na biso Edine Image. On a vu. Ce qu'on dit za boitozo loba na mona ki bimisa ki eza kitoko. Merci. Na yoka kiango biso nyo équipe mobimba to yoka kiango shawana eza kitoko makasi mais o memeli biso na rythme oyo na Congo yo mo yebike to mesana na ngote. Bon, tu sais que biso to mesana na zoukité, biso to mesana na rumba congolaise. Ouais, tu sais que ces jours-ci la musique elle avance. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de Congolais ici en France. Oui. C'est la musique donc la urbanisation, tu vois. Donc si tu ramènes ça là-bas à Kinshasa, c'est toujours un plus. Or que par rapport aux autres musiciens d'ici en France, moi je suis aussi chez Big Boss de la forêt, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc double carrière. Tu vois, c'est important ça. C'est important. Pensez au salaki, yo molinga au salaki on par rapport à quoi pour biso na yona biso na Congo toza na zoukité. Mais yo yo côté c'est la biso zouki na kati. Pour biso to mesana na rumba. Oui. Mais yo côté c'est la biso rythme ya zouki parce que linga ko ça la différent
par rapport à ma collègue, non, Bazalaki. Et puis, il faut que la chanson se joue aussi ici en France. Il faut qu'on attire aussi les Français, tu vois. Voilà. Ça veut dire qu'il y a Bileboisika. Oui, c'est ça. La Katawenge, maison mère. Alors, le que non, et ça a rumbaté. R&B, Zouk. Ça va mélange, quoi. R&B Zouk. Oui. Mais sinon, comme je peux te dire, la musique elle change. Oui. Il y a beaucoup d'Européens. Oui. Et la musique ça marche beaucoup aussi en Europe. Donc il faut faire les deux tableaux. Oui. Si tu sais chanter les musiques rumba, tu chantes. Mais si tu sais faire aussi les musiques françaises, tu fais les musiques françaises. Ok. Yo soskoyo, oye na olingo salon na neso mi bale. Skoyo na ndenga ba musique na biso ya rumba congolais. Rumba ni yo lingala. Eza la musique akala, musique sika. Ko eza azuki te. Non. De temps en temps, ça m'arrive d'écouter Zaïko. Oui, vous avez un morceau de beauté et Zaïko, comme ça, on a vu ça. C'est pas que j'ai travaillé ça, non? Non. Mais ça m'arrive d'écouter ça. On y a un. Ah, Zaïko, c'est que la musique. La musique, là, la couleur. Batomé. Couleur batomé, ça veut dire quoi? C'est déjà comment la biso. Combo na bino. Combo ya bino banani. Batomé. Ça combo famille alors. Ouais. Combo ya ba parents na yo. Ouais, c'est ça. Parce que oye na zuki na combo ba parents. Parce que bato yo o bazota la biso. Hein? Bato bazota la biso. Est-ce que vous mettez la moi extrait moi ya combo ya famille na binoté? Si, y a pas de souci. Oui. Je veux que nous dansions même si la terre s'arrête. De toutes les façons, même si nos cœurs s'arrêtent. Et je suis mauvais garçon, mais pour toi j'arrête. Je veux qu'elle soit mienne. Elle a des yeux de rêve. Moi extrait. Ah, bravo. Et ça dit bien vraiment ma casse pour. Dans mon niveau, non, président vraiment CP là pour y na ba maya sika. Ba mayo vraiment que non, oye mo linga ngo. À mon niveau que non président yo Wengason a CP la pour y lier ba maya sika. Pour y a ondé a linga mingi. Tout solo là pour na Zénith. Dans mon niveau ça la conférence de presse que Borobeta le 12 juin dans Zénith de Paris. Avec cette situation là, confinement, n'a pas de problème tous en ango président Zolo Bayamboka ou la France. Mais tous les vaccins. Vaccin bimina nous besoin moitié. Pour ba deux copains ça n'a pas mikolo mission na ba jeune nem tout kendara, ba jeune nem tout ba kendara ndé ba concert. N'a pas si bon ba vaccin. Mais ba fungoli na mpona ba concert à miner l'été. C'est ça. Tout le monde dit déjà non, toujours le baké non. Vient à biso ko fait le milieu à la nomination à concert na. Est-ce que bien au moment que le 12 juin juin beaucoup bêta? Et aussi ma. Et aussi mais est-ce que la billet déjà été cami? Ouais. Et comment t'es comment? Bien sûr. Et t'es comment? La Fnac tout. La Fnac Nyoswana. Et bon ce qui est annulation et salami alors bon ça n'est. Bon, on va pas partir comme ça. Oui, au début que nani patron na yo azala ba problème na ba combattant. Voilà, il faut doser. Il faut doser un peu. Bah solo li déjà. Bah il faut solo déjà, mais il faut doser dans le sens où un musicien n'est pas un politicien. À part tu dis que tu as un problème, il y a bitumba ou que tu as un bitumba spirituel, les ali corona. Mais tu as un bitumba bisous les ali pas combattant. Oui. Est-ce que déjà yo connais pas combattant? Pour pas combattre ba lukaraya. Mais il y a un problème. Un problème. Il y a des problèmes. La nation soit bon. Il a commencé à expliquer un peu aux combattants, puis même nous on est ici, tu vois. Oui. Et ici on est tous concernés. Tu vois, la politique c'est la politique, la musique c'est la musique. Tu vois, un musicien il gagne sa vie avec les concerts et tout. Si tu arrêtes les concerts, il n'y a plus de vie. Tu vois. Ok. Toutes ces histoires de combattants et tout, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que. On a aussi là, vous avez quelque chose que le président n'a pas fait sur la naba. Il n'y a pas de souci. Oui, lui il est là. Il y a un monde qui est sur Borumbeli, n'a pas de besoin de s'attendre à un combattant. Non, pas seulement tout, il y a de tout. Hein. Il y a des projets. Les projets, ils en ont
PLE, un projet, la single, featuring. Pour la Monique, tout ça acoustique. Oui. Par longtemps, vous allez en France ou tout ça en Suisse? En France. Vous allez en France. Et Bimaka? Comme Nicolo, car la semaine, toujours banda. Peut-être même la semaine prochaine encore. Et où mais là, il y a une carte acoustique, il y a un peu aussi aux président de la acoustique. C'est acoustique, ils appellent Yemoko. Yemoko. Ouais, c'est ça. Il y a un peu à ça, il y a un peu de musicien, mais il y a un pour avoir un moins vocal. Non, acoustique, ils appellent Yemoko. Ils ont Yemoko. Bon, merci Gado. Nengo accepté l'invitation, ça a vraiment plaisir. Aujourd'hui, il m'a trop de temps. Pour que ça la moment, nous avons soumis les lots au vraiment et ça n'a vraiment plaisir ma casse. Vous avez moi le barolo pas vendre ko bazota la yo attends moi bien sûr ba mabanga o yorobaka soki bamoni caramelize kuna ngai soki bamoni Fabrice Kindombe kuna ngai soki bamoni makoma kambo eguna ngai loba na ye nazali sekolela nakoyoka mawao. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir à trop. Bon, tu connais ma émission na biso, avec émission et émission ya biso na biso, autozo le bela surtout. Il y a un ndenge caramélisé à comme suka et ça na témoin libanga et ça la moi plaisir pour n'avoir ba bandeko bazota na pesi bino déjà ba mbote mingi pe na bossa na tena on peut ça toujours mbote na na maman na ngai babi maman Borges place aux ali kuna na bossa na tena pesi sous mbote pe pa na Angela Akina la brésilienne na Liège la pesi mbote mingi na pesi pe Julia Tavares mbote place aux ali kuna en tout cas na pesi pe mbote na ngai babi que non Alpha Moku à place motema ya joli mayemba ezalaka na bossa na pété Lunda Miflore place aux akuna la Lyon mbote na yo grande sœur ya caramélisé Chanel na bossa na te babi que Yemoko Bibiche mbote na yo place aux akuna la bossa te Blandine Lokondo na pesi yo mbote pe na pesi pe na vie na Misha l'homme qui fait la taille na bossa na te ya lolo Chouami na bossa na te pe merci mini pa ya muto azo filmer biso et ça a biso plaisir à trop avec il y a Edino image balobi que Panza Sango ya Congo abo ça na te ba pesi mbote na grand prêtre César Ngadi balobi que Cléboa original place caramélisé Chanel à quoi émission na ye en bon ça na pété na pesi ya Willy Kunda balobi que les grands réalisateurs il y a Cléboa original na Panza Sango ya Congo. Donc on a été na pesi mbote na ngai na vie na ngai qui est Milambo. Place aux akuna mbote mingi babi que vie na ngai qui est Milambo. Loboko na motema babi que est motema na yeve mais ezala kaka pa ya maman na biso. Ba merci mingi bandeko bozola na ngai. Merci Gando. Merci. Moi pe mbote ça la va bien na Afrique du Sud Moko Curtis. En Afrique du Sud, manager ya Piki, Fabrice Kindombe, Papa ne Benjamin Kindombe, président Golf Kizola, dégâts matériels, balobi dégâts matériels, Sankara Dekuta, Espoir Bukaka, Camillette Mbola de Saint-Simon Kimbangu, Maître Chamos, Boule Kinzouzi, Angela Kina la brésilienne à Liège, ouais, Maman Valérie Lagache, ok, Docteur Pichu Moussoumou, Claude Tshisekedi, vieux dans la pure peine. Tu peux s'appeler mbote na Camille pendant la sortie de la biso mbote na ekuna place azali plaisir à trop papa va te mener maman Pastek Tandila maman ya levi en tout cas ba mutu na pesio ba mbote maladi ya bolingo nanya sani sairme pasi ya bolingo nanya piki sangane Mokolo sapacha chomango azalaki témoin naye kotala yo azalaki tobimaki ya mino zoko kendeke promenade na banzele misusu
na motema epasukaki na basusi na bapesha. Mon extrait quoi. Merci au plaisir Neto Yambi, le grand musicien Babi a Wenge Musica Maison Mère na kati ya plateau. Bino nyonso kozolanda caraméliser Chanel la taille avantageuse, caraméliser azali awa nde naza koilelo mikolo nazo ko caraméliser bino bomona kaka babi ke bokeba pone caramel ezoya boye na obanga ya lolo swami aya kozwa diabète to meme na hôpital esa nga passe mingi mais ya lolo ndo ozotala nga yeba ke caramel aye na gaz na o caraméliser caramel te. Ciao. Kozama koyoka tolieba botitala lelo sukalanga nalelaka nzambe na bonela lisusu via bomwana o motika Francine ngeme te po atelenga na nzambe kolela na ngai mwana. Chaque jour natunaka, chaque instant nakanisa sanza engali ozali wapie obimaka lokola minotonelo yobimi te natuna mabe shero komi obetanga soki nayebaki mene na pona na ngai la vie ya monzembe. Caramélisé quoi eza pona yo. Merci. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza soko ya Congo.